Kabila lobi boy. Alors, si vous ne voulez pas qu'on soit à la coalition, mais non, on va aller à la cohabitation. Et si, Bemba Lelo, Poba Soala Félix, en huis clos, Bakenda Kiwap, Tamba Potani, si Bamatikou le Panani, et pas autorité morale, et pas président de la République, Bakena Lubumbashi, Basona Kabila, Kabila bien Moïse, Boke le Skobokala Félix, Félix, na bengi baron la Solina Baron, il l'ont kamba la Koko et ça y est, gouvernement, il faut quoi ya? Poto pesa Moïse Katumbi prima nini Sénat avant ni Sénat est na lobi bomoni awa Kabila sinena noté que nani tamwe mamba longwa boko kalika masene ko lobama to voter mais bon c'est la ka tangu Kabila akopesa ordre boko mone ko yesu na lombango papa momoti ba permisi po Kabila lobi kula na mteto ke na likambo na tala ngona miso eloko ko bomanini bomata bokita Oye kozalaka majorité de la République démocratique du Congo ezali kaka FCC. Tango akepo autorité morale a ebise avant Félix Sala. Kabila lobi Pepe Vanda kokelete abimi l'autorisation ya nani? Ya Félix. Félix a ebi keninga kione ezali couple biso to sala ki poto ya koloba. Mais bato balobi ke Félix ndati apesi mitindo po bakwesa. Na lobi Félix ala mitindo akopesa te soki ba pesi ete. Na lobi Félix il nkamba boucha ki tete. Il nous comme avant de la Félix Awad. Félix a zolo démissionné bila ko démissionné te yo nanga to aller sika moko. Bo comme te ka ke autorité morale ba tikeli kolongole la sima. Hein? Félix a un ordre te et c'est Félix Zanan Félix banomaki et c'est Félix le président bande kolanga to lo ba rappeler tout la carte. Si ko gouvernement ko ina mboka ni. Tant gouvernement ko ibanel ba ko ce gouvernement. Ba député a na bureau provisoire. Mbote balandi boko landa biso partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube mais ça ko lobamno même atali politique ya mboka na biso Congo, actualité à Congo, lolenge ni penza mboka ezali ko kende. Lelo penza to ko solola même atali mboka na mamoséa na penza to ko meka un peu ko sala analyse sur la situation ezolo ka mboka na biso Congo sur la question d'actualité ezali penda ebele ndakisa penda mokola lobby ndenge premier ministre Lukamba na gouvernement Mane Mobimba et Kouyaki. Et c'est que Tengo et Moulunda paie déjà kuna bapesi 3 ans de prison, nomination et à nouveau dire qu'il y a chef de l'État au penda remplacer l'homme du 100 jours Vital Kamerhe. Na quel genre peut s'inviter la mbote mona mboka mbote vraiment nzambe alola pambola biso pe bato bakolanda biso bipai na banze te kokota pe na ba chaîne oba mesala ko mona biso vraiment nzambe alola apambola bino so kasi bolanda biso na bokebi to ko finga te tokosala outrage te tokosala incitation la NT kasi tokolobaka bosolo lolenge kokomela bino mutu nyoso la sansa kozwa yango azwa yango lolenge wana ekomema ngai pe epai te pona kolobela mboka langa pe bosolo. Oui, balandi bo kindenge mamo sea lobi toko lobaka rapona mbongwana ya mboka Congo. Mamo sea to kempena na lombango lobi na Assemblée nationale kuna ba député lokwa toko mona bango lokwa mo mesano ba kokwesa ka mikoleka ki ba kwesa ki mabunda na bureau ne mobimba kasi lobi bureau d'âge penze longo na ba député ba kwesi premier ministre na gouvernement mobimba. Mais quand on sala analyse sur les kamboana est-ce que kokwesa premier ministre na gouvernement yango pendande e kokotisa mboka na mbongwana? Mona mboka na lingi ko yebiso ke zali biso monde ba peuple congolais ndeto ndimi eloko ane umela na kati la biso yango ko sala nga pasi na akolela butu monya lobi nzambe tata ya solo na ko condamner ote poza mokeli na biso kasi pasi oto ko mona nzambe est-ce que ko mona na te ofungula nga ta liziba moko bonazwa misolo na bombarder na mboka oyo parce que na kokoka akotike kolo nange yo ka soni modelo otende ko langai nazali ko peser pe ba mona nga pe la ko placer ngone sikezali soki boloko batela biso to kile mais boloko ko tetongene to kufa po boloko na ko linga te pe la ko kota te nzambe pa ko permettre te mais liwande la ko kufa parce que motonezo sengela kufa pona ninde ko langai boyebi ete makambo Félix osala biso lelo ezali biloko eko ute pa ya Kabila pona nini po ilunkamba kwea to mabunda kwea mabunda ke na hôpital ba kwa ici ay 5 minutes 5 hôpital botala ka sindi tana abimi akeiba ko ese na sima c'est que autorité morale abi vanda na ebelo ko la ko sala et ali ka pona lokumu na biso tolia mais bokele boko sa ba chômeur te parce que la foot rabilo déjà lelo pepe lunkamba makambo Félix ko sala o biso to stoloba yango kala aboma chemin de fer to lobaki yango ko na e bakisi biso loko te elongoli pe loko mona Congo te parce que yango tende mbongwana parce que avant pepe lunkamba akende biso de to yebaki ete akozala te tolobaki on betando ekeke boko mona ete akozala te c'est que to anticiper ki makambo esala na mboka ti poni bato bako yokela biso te
aye te te baki ba député FCC ba kozala pelate baye baye te sikoyo bango baketo kotonga mboka bongo po yali makambo na bango mibale tango akei po autorité morale ayebisi avant Félix asala Kabila lobi pepe vanda kokele te abimi l'autorisation ya nani ya Félix ayebi ke ninga kione ezali couple na biso tosala ki poto ya koloba mais bato balobi ke Félix ndati apesi mitindo po bakwisa nalobi ya Félix ala mitindo akopesa te soki bapesi ye te nalobi ya Félix ilukamba bouchaki tete ilukamba vandelaki Félix awati Félix azolo bale démissionner bila ko démissionner te yo nanga to ali esika moko bokambo te ka ke autorité morale batikeli kolongolela sima Félix a un ordre. Est-ce que Félix est un Félix Banomaki? Est-ce que Félix est le président? Bande Kolanga, tout le barapé total à 4. Si le gouvernement est quoi, il n'a pas gagné. Tant que le gouvernement est quoi, il n'a pas quoi ce gouvernement. Les députés ont un bureau provisoire. Est-ce que justice c'est ça le moussa nango? Kasi ming bande ko été bureau provisoire na pendeza na compétence te ko kwesa. Mais to moni suka bureau provisoire c'est moussa. Yango to nto yebiso ke ezali désordre au peuple aso mona te ke Félix aso yebiso ke ngala so ko kate boya ko bengala ngala kiti bokonzi. Félix a passé des signer la peuple congolais. Soki botiki nga kaka awa na conseil la bilo buzoba o bilo boko supporter te. C'est le moment peuple congolais botelema maboya ko bengala ngala kendela nga pola sila zuina lela tondi o siko na conseil les alika bozoba ya bokipan. Asa tangi biso sindita. Mais peuple congolais a koyoka te, peuple congolais a mis sali a komona te, peuple congolais ali baktima zalaki aveugle mais quand même asala ki sens na ya koyoka. Asala ki sens ya koyoka. Ayoki kaki ba beleli. Jésus a dit oh ezali pambolanga lokwa na monité na belela tango beleli bato baye po bakange monoko alobi fola bela makasi na koleka abenge fils de David et pitié de moi Jésus a dit muto obenga fils de David feza muto e binga malamu bato babele kende za muto habite nazala posa ya muto wana mais benga muto na kombo na ya suka Félix ndega asabo fo biso to longola ye Félix azosala makambo ya suka ya koloba ke peuple congolais na kokili susu te elisoni na ye muluba a dénoncer boy mais maman c'est à la pété 2020 on to ko kende siko lelo déjà to ko bika sans gouvernement to éviter est-ce qu'il y a difficulté to zaki na avant ko s'empirer les susu te na lobby est-ce mboka za la difficulté moko sila ka to kena to bandaki le boso gouvernement te to beti inane na boye ya Félix a gouvernement te a profiter ezali modèle bazo yebisa sala ka bongo po pousa mikolo mais na lobby ande kolanga est-ce que photo tambola na bozoba ya boy poto big samboka la biso Félix azali ko bela la peuple congolais que bino bato boza na nguya boya kolongola ngai parce que na ko salela bino eloko ya malamu te ba auto ko lela bango kwanga ba ko comprendre yango moni ayebisa ki bureau d'âge bino na nommé bino eloko esalama te il fallait que ata ba député bazala kati baboya mais tellement ezali ke bazo lieka ba 250 bazo comme ça bango ba supporter pobo bima mboka boza ba yo député comme supporter ata yo moko yo moto te makala nzete fils mukoko ba tio supporter donc omoni ke mboka Félix akolakisa ke makambo lazo sala eza bato ba noma kinga alors soki bino ba peuple congolais botikinga boye ba ke toko tambola biloko na mabe parce que bango basi ba kotinga na libumu moyen na sans bango yalete mo certain on souper tota na union sacrée le soko ko mema mbongo na mboka te ndeko na ba ko benga bato nyonso boya na kati ya union sacrée kasi yo zo yo kateke mbele ya ko benga bato nyonso zani boya poto beta mpoke yo so moni ata na livre ya Nzambe na Kanani tango Yesu asalaki makamu ya liboso il fallait ki masanga ya kalesila yo moni wapi mbeke ezali ya sika bosa ngisa masanga sika moko fulu ale ko beta kanote kasi ngo nyonso ke beta kanola bi ba bemba lelo po baso ala Félix en huis clos bakendaki wapi tango ba potani si ba matiku le panani et pas autorité morale et pas président de la République bakeye na Lubumbashi ba sona Kabila bi Moïse boke lesko boka la Félix na bengi bango na sila sona bango ilunka mbala ko kwesa ye gouvernement il faut kwea poto pesa Moïse Katumbi prima nini Sénat avant ni Sénat est na lobi bomoni awa Kabila signé na noté ke nani tamwe mamba longwa boko kalika masene ko lobama to voter mais bon c'est la ka tangu Kabila ba akopesa ordre boko mone ko yesu na lombango papa bomoti ba permisi po Kabila lobi kula na mteto ke na likambo na tala ngona miso eloko ko bomanini bomata bokita oye kozalaka majorité la République démocratique du Congo ezali kaka FCC pona nini
FCC a mis préparé qui en conséquence. Mais député mingi FCC ba kena ngamba union sacrée comment que kuna pe cache comment cache pe comment moi ma ba commission ngone molaite ba élargir FCC na lobby mais Kabila en tout cas vraiment merci la bateau batangisa qui pambata ko bouleverser mito ba congolais Kabila lobby boy. Alors, si vous ne voulez pas qu'on soit à la coalition, maintenant on va aller à la cohabitation. Et Sili. Donc, il y a le baka moko, mi balete. Professeur a yebisi ala ti oreillette a répété yango avant nae. Et salamité. FCC a tongi 4 FCC, 4 PPRD a multiplié yango ba comme 8, ba comme ba Obélix pour ba détruire peuple congolais. Bakei na FCC c'est le maloba mwana mboka. Bakei na FCC bangwana belargi. FCC na FCC marque alobinine. Toko soutenir majorité aux FCC. Donc tomate est-ce que vous comprenez député la bango akenda yikuna. Mais c'est les pommes. Na kotanga communauté pour pesa nga moi nausée. Alobaki alosolo basko nini. Afingi bata ya IDPS. Parce que alobi biso toye kofanya ene ba poste. Poto yebiki ata FCC kozala nango la primature. Ata FCC kozala nango nyonso. Mais to lingi quand même que bon reconnaître biso que to sali musala ya pamba te po ba boy bazonga na soni. Ndeko langa. Soki lo batie Moïse Katumbi loko basola ki en wiklo ba boy bilo ba panisa ngo bokota. Boy ba ete autorité morale. Moïse azongi wapi chez les Kabili. Soki lo batie Bemba la Sénat. Boy ba ete Bemba azongi wapi chez les Kabili po Museveni baza na bango bembaza kuna. Donc eloko moko ya malamu ekobima kuna ezate. C'est comme Mbele Félix et comme nini. Peuple congolais. Oleba bakanga ne kuluswe. Bo edenga ye. Bo edenga la bozobo na ko sala e. Po na kotika la kobimisa mbuma ya malamu te. Bo la bilo bolongolanga. C'est comme peuple congolais ezali kozela. Soki nini na ebite bino batu bolia kate, bolala kamalamu te, bosumba kamalamu te. Pema boko pema ya malonga te bozali ka coexister pona nini nzambe tata abomi bino te eloko tika la peuple congolais mais pona ko kufa la vie peuple congolais sa kufa ponyo so ye ezali mabe sikoyo soki nzambe abomi existence wana donc peuple congolais ko vivre te akimba bona ngelo asali eloko te yango na ko interpeller conscience ya peuple congolais si to linga mboka la biso c'est le moment ya bêtise yo to salama pour les balaxer on les tando ekete. Et c'est pas un signal. RTNC Zalaki. Pour la libération, parce que c'est bêtise. Et Zali Sony. Tomoni est un député. Ce ne sont pas des députés. Ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ont habité. Alors, peuple congolais, tous les années. Maman Océan, tout qui est en beaucoup na la muka, tout qui otangi pe kumba Katumbi na Bemba, lelo Katumbi na Bemba, moi ko ndongwa nezaki na kati ya union sacrée, kasi moko alobi ba meki ko loba ete babi ba mpena bazali ko appartenir na kati ya union sacrée, kasi to yoka ki pe maloba ya mwana mboka Martin Fayulu oye penda twitaki ko loba ete jamais bato mbela oya tindeli Katumbi na Bemba, jamais bato moko bako ko appartenir na de bisika, soit la muka soit union sacré mamba pona moko mweteke Fayulu pa ko lingasa ko mibenda yembo na kati ya la muka ngatika na yena musique ndeko langai baloba celui qui part à la chasse perd sa place moto alobaki bongo epa alobaki po yo kei pa la chasse ko bomanyama penga na tele maka debu pona tshelo la bombelo sika wana lokuta biso to vandi nalobi kiti ya matanga ya la propriété nango ya la propriété na bi Kongo mukolo Kongolani Mukola Congo yali yonga ibiso tout. Cela veut dire y a mutu moko te au côté makabi Congo eza yangai na sala mo potu la Congo pour plus de 91 millions d'habitants bala tata nanga bana maman ya nabi na libota kutu to panzali le colère héritage. Papa la maman bakufi batika so lopango makaba bonge malamu te to comme na tribunal mais bana babimi na monsofo moko ya tata la bango moko la maman la bango moko. Bongo siko oyo to uti la biso bikolo total ba individu. Batu moko boy mitue ko sala malamu te baye ko sakala biso Fayulu asali makamo mobala salaka alongoli bango na ndenge bango balongwe nalobi lelo soko monyo loko eboma mboka ya lini moto nyonso o ya PPRD to FCC to ya 11 to ya AA to ya BB soki a renoncé na kati ya parti politique na e pesa ki e pifo ya kokoma député moto ala mbala moko akwei
yango zo mona bango so bazo kele kula balobini biso tozoya autorité morale mutatindi biso biso tozoya babo yo soki mutu boko lobi ke ngai na longwe la FCC alongwa azanga $15,000 o bazoka carburant ofele motuka ofele manette ofele biki ofele veste ofele cravate ofele ndaku ofele azanga yango omoni ke mboka ekoyi kotambola malamu te esengeli to senza lolenge tu mais poto zwa kimi esengeli to na violence soki to sali violence tende kolanga to bomi Congo pe to bomi bombo ya bala biso na bangelo na biso bana biso bana ko betaka biso pona ni bakolo baboli babolole to kufa na side lokola kokolo na biso mais tondi mateko vivre la makambu oyo parce que la 2023 ko zalate omoni biloko Félix osala azoke malembe apo yebisa biloke na bandai ko bongisa a glissé déjà 2 ans moko boye po ezali mabongisi la bango po yebike asala ta 7 ans parce que akotika pouvoir wala pour l'élection akozwa te pe bakopesa mpifu akokoma te siko po akaba et puis ndenge bozo kele boye bino bozo tala kaka Moïse Katumbi la bemba bo tala nani mukonzo abatemi na 7 Vital Kamerhe de sa longwe mabose alongwe wapi na lobi bolongoli ngai na visibilité mais na senali Vital Kamerhe salaire na alongoli tout la bateau comme comme c'est ba nomination utiko salema Guilain Nyembo déjà hier azako exercer poste où ezaki a Vital Kamerhe comme dirkab ya président Félix Antoine Tshisekedi Guilain Nyembo ngo nalobi otali Nyembo ngo tane longi na omoni pa ga dirkab ba bambi ko bamba tala forme ka ya yene lobi bina ordonnance présidentielle ba tanga pe na chaîne nalobi ordonnance ngo ya Félix est Félix ayibi ba ordonnance ya salaka nalobi tanga osala makambo ba ordonnance bimi bon ausala na mutu na ye c'est là bazo tinda ye na biyo tala ka Nyembo ko pesa a dirkab azo pesete musala nyonso za coach mutako sala coach Kamerhe pene ebisi bilo surprise o ba ko sala bilo la Kamerhe ebele bokwea Kamerhe la lité Kamerhe mukolo nyo sacré Kamerhe mukolo makamlo so ezo salama ako bete la CC à la carte munene tango boko ka Félix akie pa Kagame kozonga na ye boko yoka po nani na liste o ba grâce ki bango bato 100 jours ba grâce déjà Vital Kamerhe mais amona ki ngo te maman c'est to yoki on peut to moni be dika peine Vital Kamerhe aboyi ko sala nini alobi na lingi te bo grâce nga na lingi bo akitenga ndelo ko sala ma mikolo Vital Kamerhe était akité yango moni ba bimisi lo bato na mi balé la lobi bato auto ba lié 100 jours na tongo na midi bo bimisi bango et dit qu'appelle la sali 20 ans bon pour la ni ba ko sala tribunal to c'était mindele tribunal la musée yango le to ndongba batangi pe dit qu'appelle na kati asape parmi ba génocidaires surtout bateau penda o bakanga bango kalate siko bateau bakanga 2 mois bo bimisi bango bo yebisanga mboka nini wana loi nini wana ezali passe ndekolanga soki peuple congolais yo karangai na passion nazo mona lelo oyo melobi la tongo parlement la langue ngai oyo mwana mama mbekaka lobi tango basalaki biloko wana peu importe basoda kasonga atiaki akoboma biso nyonso te mbetonga to simba milangi mabanga oyo nyonso eza ba première nécessité kaka wana est-ce que tu commences à mot d'ordre pesa mangamba fayulu mot d'ordre ko pesa me pa ya muntu te mot d'ordre pesa me pa la ngabololo ndela pesi bango soki bazolinga koyoka ngote to saila yango te to kovanda bwe litengo ti pe mukolo oyo soki ti o bako peuple congolais baloba na lobi ya mboka ya ngati ngana congolaise tango nazo seba ndeko langa bobima ba boya pwani tango nazo seba koto ke la pays du peuple kovanda ba boya pwani ba oza la mot d'ordre su ya nani ya mutu aleki ngai na posa ya Congo azate mutu aleki ngai na force pe souci ya Congo azate parce que soki bazalaki fo balo bakalanga shonga la solo balelo soki bazalaki fo mona souffrance à peuple ozo le kala mutu kalo beti pong polo etiki soki ba chambre hier ba carter ba biloko so tika la se mboki eli malam bango balekaka na avion to balekaka pe la makolo batalaka kozinda to bazindaka te bazolia lolenge nini ndeko ngai vome biso babola na babola to sungana to tika bata mbongo na mbongo basungana parce que moto de azo mbongo oyo azolia ngo la kalak na corruption na moibi mutu wana kosunga Congo te mais ngai nde o nazo souffrir nazo kota toilette la kangi zolo pola sala fubangandi elobangefa na kangi zolo po toilette salite mais na komi siko na pulu na ali obligé la kele kokota mais bango ba ke ba fa na ba kive ba ko kemba nyai a ko tia kirda eza différent de kolanga parce que ngala ko isa de kolanga to telema
toke na palais du peuple tokanga yango tobi bokokota te Félix ayale mabanga o aye mabanga yalanga bakokima ko bakokima mais bato bazali malamu bakolia malamu bako revendiquer ba droit bongo bisote bemba sale loloko na Moïse Katumbi bakoti oui Claude bakeye pa président Kabila azongisi bango bakoti na Félix te babengani makabunda te ese kabunda kota ka koti te poli mobeko nde lobi bo to tambola kaloko bato to komona te ndeko la ngai na bino pe bapanzi sango to sunga to tonge kolo vérité obino bokoloba yango nde kotalisa ke bolinge kolo na bino koloba vérité ça te ko oboyi mutu moko ngala boyi Félix te j'ai rien à voir avec un individu Félix afala kala limiter la lengue panga na poto na ya monanga na tanga kombola na liko tanga kombola lelo parce que ayeko baby sekolo nanga tango Félix aki na poto akosala ba business na ye ya mona ta mukolo moko ngai pendo se na fungoli mbanga nanga na tangi na tangi ete na tangi e pola nini aye konzimelo ko ya mabe o ezo détruire peuple congolais. Maman c'est comme la personne suka moi mon tourner suka ka mo pousser les longo et mulunda ba condamné penza 3 ans de prison na maye penza oya lobaki kuna na Lubumbashi ba lobi penda lobaki ba propos moko eza tribal donc o penda ko sepelisa peuple congolais lelo ya sambaki lobi kuna ba condamné 3 ans de prison ko lo bani el kambona état de droit penda e ko lata nzoto malem mwana mboka eloko basai na ngoy ba pese 3 ans amuke ngalga kata ba étranger basambisa ye soki ezalaki kopete kengo emundu kiano kopema po ekosala mabete mbe bakateli ata 20 ans lokola eza cop ba pese 3 ans ozoka mona mboka ngoy emundu azala ba arme abotola ya $100 ça vraiment kenda wapi eza wapi lelo Kabila a changé stratégie azasiko kuna la Lubumbashi akova na village bisika bakobo consulter akeli sou kotonga nakashamata azotonga la mboka la biso azana village wana ezali ngambo boye donc azana piste akeli sou kosala deuxième village kuna po ayeba toko bimela boye toko kotela boye toko kele boye ngoyi atalisi biso ka biloko ezali ya solo oyo zoya parce que Kabila tanga azolo bazolo batake président de la République ya Lualaba azo benga Lubumbashi capitale. On essaye de voir kabola mboka. Loko zara sou. Mais na bi loko abiso moko to aba belolé. Loko abiso moko to ko applaudir. Loko abiso moko to aba to ba pesa biso kanyaka. To liaka. Bosiko bango basala nini? Bato ba ko sala mabe. Biso to ko bete bango maboko. To ko lobela ka bango tongo midi pokwa. To ko kumisa bango. Siko basala nini? Ba marcher likola metu na biso. Ba binyeli zolo na biso parce que to ali ba belolé. Soki to ki pe bato ya malonga. Bato pe ba botama moto. O ali mobali ya solo mwasi ya solo ah nzambe. Okopesa ngata multiplication te yo salaka. Ponga ina kendela sale loko. Ba yi kongomani. Maloba ngezali ya. Message de la fin. Maloba ngezali ete. Soki totiki boye. Ndeko langa toke litengo mokolo Kabila na Félix bakoyokana peko kabwana bango et ali Félix ala la po Félix akoka bango te na prémédité te mais Félix akobanga gilite lekaki netando eka lobaki yango alobi to boyi lisusu to perdre président moko ndenge babomaki musée ça veut dire ba yebi de quoi Kabila capable bon moto akobanga mutu bo akobanga liwa yebi sanga mokolo na ko céder botika na politique ya baye bisaka bino mpo akola ko fulo pepe yo la muki kala tongo se ai me makamuso esalami soki bokola mission oyo bolinga kamboka la bino bande konanga tozangi mbongo me tozangi makasite ba délinquant bazala capitale ba fa abandonné ba chege wana ndekolanga bakosala quelque chose na lobaka ngo men feza manka moyen so nga osera ki la moyen to so na somba kata lopango mo na vinanga likola Congo ka nzambe ola ko bela boy na ko teka lopango wala ndi malazala mitelengano po mbongo langa wana ebomaka 3 places ola zalango etumbama cour constitutionnelle etumbama po kula justice malongi ate palais du peuple etumbama yeza Mobutu ba stade Kamanyola o veme na tumbi yango do lisano moko ekozala te alors na mboka totika bazando bandido totika libongo tokobongisa mukolo congolais ko conscience ya kozala makama malonga mais lokwa to ala ngote tolobaka kaka moko mususu maloba
ekokwea na mabela malamu pe kobota mbuma ya mokama na mokama nzambe apambola bino Matondi mingi maman océan bolanda ki biso partout dans le monde entier to pesi bino penda merci beaucoup to sola ki penza ma matali mboka na maman océan merci na baono so banda biso partout dans le monde entier merci na Jean Paris tala pamba depuis Lausanne Jean-Si Bomba social depuis États-Unis merci penza na Seletunga de Lausanne ngala bino so kinza bazongi te to kutani na mikolo zali koya